Tusama. Ensambuza ngemfumu wetu Yesu Kristo, yozo lako ngitata nzambi wase, yontwadi ngitata mwanda wavelela, bika kwa masikilanga munaito tuko yako yelemvu, se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana petata mulimo santu. Lelo ezali nomkolo na inga. Oyo ye moko tata nzambe asengi. Na biso oto ndimeliye ete na mkolo ya sambo. To zongisaka ngulubela epai na ye. Kosenga na mabondeli pe koshanzula ye. Na banzembo. Lelo ekomi yenga mususu na ndenge la biso bakimbangiste koloba ete tozali pe kokanisa mbotama ya papa diangenda kontima oyo ezali ete kolakisa mbotama na bango ezali nde mbotama ya bilaka oyo tozali kokanisa tango nyonso kolongola mutu mwindu na mpasi pe kozongisa ye esika ya yambo pe kopesa kinya na mokili mobimba koloba ete tata nzambe ndenge akendaki mokili ezali teke pe ayokisa mokili mpasi to ayokisa biso batu mpasi kasi condition kotosa mibeko kozanga kotosa yango nde ememeli biso mpasi oyo tozana kati na mokili kasi nzambe alingi biso mingi malgré totosi te kasi atieli biso batei oyo bazali koteya biso butu moi po ete biso batu mwindu tokoka kozonga na esika na biso ya liboso yango toza kokanisa lelo mbotama ya papa mfumu alongo papa diangenda kontima le 22 mars tolobaki mwa mingi na elonga ya papa Kisolokele na le 17 mars 1992 tina nini bango baponi kaka sanza oyo elonga ya papa Kisolokele pe mbotama ya papa diangenda kontima tolandi mingi oyo batei biso na mokolo na lelo ya mbotama ya papa diangenda kontima banda na banzembo mabondeli pe maye oyo tata pasteur auti koteya biso euti na mukanda na tata nzambe yango ezali komona nete batata balingi biso mingi bazali kolabisa biso tango nyonso baloba na bango ete na mikolo oyo ozalaka ete milulu na bango to bafete na bango ezali mikolo ya kosenga na mabondeli pamba te nzela ya likolo ezalaka ya kofongama yango tolandi matei ndenge papa pasera uti kote ya biso matei na ye mbotama ya bapapa bango nyonso misato pe mbotama yango ezali te ete ezali kaka ete na bango nyonso misato balobelaki mbotama na bango kasi banda ebandeli likambo yango esi elobama likambo oyo tozwa na ngo ngai na yo kimbangiste esi elobama pona nini bayeba liboso oyo bamemaki kombo ya nkolo Yesu babebisaki kobebisa wana babebisaki yango nkolo Yesu apesaki elaka ete na kolongola yango esika bino bozali po ete ekende esika mosusu
esika wana nde bakozwa valeur nango esika mosusu te awa na nkamba Yerusalemu ya sika pe na mutu mosusu te na yo obengami kimbangiste tososola likambo wana ete oyo ya liboso bazwaki nango valeur te ezali nde bolingo tata Nzambe yango tokoyembaka ete ye alingaki bato ya yambo basepela po ete oyo libota mutu mwindi bongo nde okosepela nsima batata ntango bazoyebisa biso eke kuna bazwaki 1/4 tondimaka te nzoka nde 3/4 ezali réservé mpo na biso mama na likambo eke tozala bana botosi soki totosi nde tomoni nkembo batata balakaki biso yango na ntina ya mbotama ya papa Mfuma Longo to ya bango nyonso misato ya bule tata Pasteur solo atei na ye kasi likambo oyo auti kote ya oyo Yohani ye amonaki likambo oyo mbotama pe amonaka Yerusalemu na ntango wana oyo biso ngai na ye lelo toza kobosana eke ntango wana emonanaka ya sika ye komonana awa kasi ngai na yo toza kososola te likambo oyo bapesi biso balobi na biso bolingo mibeko pe misala kasi biso tozali kotosa te makambo misato wana yango bazali kozongisela biso ntango nyonso na Mateyi koloba ete tobebisa te ndenge baninga babebisaki soki Mateyi batata bateyi biso mpona nini bazwilaki biso lisese mbwa mosala na ye kokanga banyama na kati na zamba kasi soki ake kokuta nyama ya kolala akozwa ye te alamusa ye nanu soki nyama bandi kokima nde akolanda ye nde akokanga ye avertissement oyo bazali kosala biso yango okolimisa biso ezali mokolo monene lelo esi elobamaki ete batata Pasteur komata na mesa ezali nde mokolo na carnaval tokoki kotuna bango makambo kasi lelo bokolimisa biso na ntina ya journée ya lelo mbotama ya papa Mfuma Longo papa Dangenda Kontima tokosenga papa De Gaulle papa Ilebe pe papa Ndungi Boya ndenge toteyanaki na mokuse koloba na ntina na likambo oyo lelo mbotama ya papa Dangenda Kontima me mbotama na ye elakisite mbotama ya bango nyonso misato ya bule tina nini bango bayelaki biso toyebi yango ete bango nyonso misato babotamaka en pleine guerre oyo elaka tata Simon Kimbangu bapesaka ye na 1910 mokili ekoningana kasi na kotindela yo bilombe misato oyo bakobunda na likambo wana le 14 février papa kisolokele pardon le 12 février 1914 papa kisolokele abotami na le 16 1916 pardon na le 25 mai mbotama ya papa de Alungana pe lelo le 22 mars 1918 mbotama ya papa Dangenda Kontima yango tosengi de papa Pasteur bozala mokuse po kuna pe na libanda makambo ezali kozela biso mbotama ya papa Dangenda Kontima. Merci Nkolo lokopesa biso maloba tokotanga mokanda ya Matthieu chapitre 21 versets 42 à 45. Matthieu chapitre 21 versets 42 à 45. Etangeli ezali boye na komba tata mwana peli mosantu. Bongo Yesu alobi na bango
nano botangi mikanda na nzambe te ekomama boye libanga bamason babwakaki ekomi fondation oyo esimbi lopango mobimba ya Yerusalem yango euti na nkolo tomoni yango na miso mpe tokamwe mingi Yesu alobi lisusu yango wana nalobi na bino bakolongola bino na bokonzi ya nzambe mpe bakokotisa bato mosusu bongo bango nde bato bakosala misala ya malamu mpona yango moto akokweya na likolo na libanga oyo akopasuka mpe soki libanga wana ekweli moto moko ekonika ye bakonzi ya banganga nzambe na bafarizai bayoki masapo wana mibale mpe bayebaki ete Yesu azali koloba na bango na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo tolandi exhortation to introduction entrée DG ya tata ya nkolo ndenga pesi biso yango likambo biso tovandelo ba tata ba mama ezali likambo te vande bandi lelo te ezali pe fait d'hasard te ezali na chronologie ya ba fait oyo esali ke likambo oyo tozali na bino lelo awa eko komonisama likambo liboso ezali elaka promesse ba promesse toyebi yango ezali ebele ndenge epesamaki kino kobotama ya mwana nzambe ti na ba génération na biso ba promesse epesamaki na ndenge ya boyei ya papa Simon Kimbangu na histoire nyonso de toyebi ndenge batata bakodevelopa ngo Simon likambo totangi kuna balobi ete bokonzi na nzambe ekolongola mapai na bango na pai na bino ekopesa na bato mosusu bakobotela ngo mbuma nkolo azali koloba yango liboso ya bayambaki liloba na nzambe na ntango wana toyebi ete na kati na mokili tozali na mabota mibale libota ya mundele te libota ya moto mwindo libota mundele kuna toche bayo nyonso ba rouge ba jaune bango tout toche bango na libota ya mundele biso pe bayindu na libota mususu tango nkolo azali koloba liboso na bango ite ya ba mindele ke likambo ekolongola mekopesa libota mususu kobotela ngo mbuma kaza koyebisa bandeko na bango ndenge totangi ote basosola kite makambo yo nkolo alobi yango epai na biso yango la de nkolo aye kokisa accomplissement ya likambo yango ndenge tomoni ndenge tovandeli awa ndenge tosala ko développer yango batata ba mama likambo na tango nkolo alobaki yango soko otangi na Matthieu na 21 na verset 33 okititi wana na 41 42 azali kolakisa fin suka ya règne bokonzi moko boye suka na yango bokonzi yango ezalaki caractérisé na violence ko nyokola ba prophète ya kala ba yesu baza ko sala nzambe kino na mwana na nzambe ba nyokolaki bakangi mpe babomaki ye donc nkolo azali kolakisa fin ya épisode wana sika boye aye kopesa biso confiance pameli libota wana atiendelo na libota wana siko nzamba epesi confiance na pai na biso mpo ete tokoka kozwa likabu oyo libota mosusu oyo bakobotela ngo mbuma batata ba mama eseka na biso koyeba te tango tozali kopema ndenge tofandi boye kolala kolamuka tokomi na ba 40-50 ans tobi ezali grâce te ezali nde mawaya ezali bokasi na biso te ezali grâce ya nzambe azopesa biso en tant que bentendant en tant que gestionnaire oyo bazali kogere molimo oyo apesi biso mpo ekokisa mposa na ye ezalaki nini kobota mboma kitoko. C'est ça la condition primordiale et nécessaire oyo pesami na ba oyo bayambi liloba na nzambe biso ba etoyambi liloba na nzambe biso ba etoyambi bokonzi ya nzambe mais ba alobaki ke bokonzi yango ekopesama na fait d'hasard te kopesama na libota songolo mpo ba bimisila ngo mboma kitoko élément nécessaire à liboso biso to koyeba ezali ko bimisa mboma ya kitoko. Esika nga na vandi esika yo vandi na yebite soki yo bimisaka mbuma kitoko
tokosuki sango na conclusion wana ndenge mbuma kitoko ekomona na katikati na biso pote nkolo asi alobi yango déjà nalobaki ete mosala oyo ye pa na biso eza fait d'hasard te ezali nde confiance oyo nzambe apesi biso batata na biso ntango bayambaki likambo oyo bazalaki bandimi extraordinaire te bazalaki na kondima makasi te bazalaki na manani te toyebi ke bazalaki na kati na souffrance na kati na difficulté mais nzambe abosanaka bana na ye te aponaki Abraham dans dans Genèse chapitre 12 atindi ye na libota na mboka oyo ayebi te Abraham ake kovanda kuna nzala ekotaki makasi na Kanana Abraham bamboka ezalaki ebele mais destination na ye ezalaki Égypte ntango akomi na Égypte baboyaki ye te bayambaki ye mais ntango abimaki bapesaki ye bozwi ebele oyo abimaki nango akendeki nango epai na bango bakoko na biso l'Afrique bayambi Abraham bana Israël bayi kokota bowumbu na kati na mokili na biso l'Afrique 430 ans toyebi kobima na bango ndenge nini pillage ya liboso esalamaki ndenge bazwaki biloko ebele oyo biso Afrique nde bakendeki nango na mokili na bango nkolo Yesu aye kobotama Hérode asiliki esengeli aboma ye bakimisi ye aye kobomba ye kina akomaki mutu na âge à 12 ans po akwa azonga na Jérusalem tozali kopesa befe oyo esali ke likambo biso tovandi les affaires d'hasard eza likambo akarakara ndenge tata auti koloba ngo na liwa ya nkolo Yesu toyebi mutu asalisaki ye parce que kuruze ezali eloko ya désolation ezali eloko ya soni ya abomination ekoki komemama na bango te bango baza bato minene il faut epesama na bato pamba wana bakangaki Simon de Cyrène amemaki kuruze wana kino na Golgotha ndenge toyebi yango nde ezalaki elembo ya remise et reprise mpote liloba oyo epesamaki ete bokonzi ekolongolama omonaki mutu yango oyo akoyamba liloba yango mpe akobotela yango mboma yango na tata uti koloba te makambo oyo ekopesa biso makasi fondement ya kondima na biso bolingo mibeko misala batata bapesi biso liloba mpote tobimisa mbuma kitoko sika soko obimisaka mbuma kitoko to obimisaka mbuma kitoko te to ngai na bimisaka mbuma kitoko te bapesi biso tableau de bord bolingo mibeko misala est-ce que na kati na yango misato conjointement osalelaka yango to nasalelaka yango mpona bimisa mbuma kitoko condition ekele kwa non ya kobimisa mbuma kitoko ezali les trois comprimés mais ekomi mwindo na maboko na biso malgré tout en étant malade bapesi biso kisi kobikisa biso mais tozokoka kosalela yango te yango na batata bamama likebisi oyo nkolo alobaki te ke nazwika bokonzi na pesi na bato mais alobaki nazwi bokonzi nazopesa ngo na libota oyo kobimisila ngo mbuma oyo bokomona oyo bobebisaki yango na siko likambo ngo ekomi kati na biso tokoki komona bato oyo bazali kobundisa musala oyo te tokoki komona bato bazobundisa nzambe te tomona kaka bato oyo nde bakobimisa mbuma kitoko oyo bazopesa maboko oyo te musala ekende liboso ngongo ezali te solo nkolo na telemi wana komba tata mwana pe liboso. Na kombo na tata mwana tata molio mosantu merci nkolo pona maloba et pona tango tokopesa quelques précisions kaka likambo ya liboso c'est vrai soki totangi na Matthieu chapitre 2 verset 2 bamage bayaki te à Jérusalem, Batouni Boye. Matthieu chapitre 2, verset 2. Où est le roi des Juifs qui viennent naître? Mokonzi Yabayuda. Oyo, asili kobotama. Balobite ke ya akiti, mais abotami. Bisotomoni étoile na ye, yangwana toye kokumisa ye. Donc mokonzi akobotama.
Et mokonzi wana akobotama ndenge etangameli biso awa. Bokonzi na likolo kolongolama ekopesamela libota mosusu. Il n'y a pas de royaume sans roi. Bokonzi nyonso, règne nyonso tu ezalaka na oyo azali ko incarner yango. E yaka kaka bongo te ezali na oyo azali ko incarner yango. Yangwana na Luc chapitre 17 verset 20 à 25, nous avons quelques précisions. Le règne de Dieu est parmi vous. Et le règne de Dieu, bokonzi oyo ya Nzambe, ndenge pe na pesa kibino na chapitre précédent, présence ya ye moko nkolo Yesu, yango nde ezalaki présence ya ye bokonzi. Parce que ye moko alobi bino baye bozali fatigué, chargé, etc. Tout ça, boya epai na ngai na kolongola ba mikuma na bino nyonso tout. Engebene pele loba Jean-Baptiste alobaki tala mobikisi oyo aye kolongola mikuma na biso nyonso tout. Donc bokonzi na Nzambe ezalaka na ye moko Nzambe kati na biso. Et puis bapesi yango pe précision na Matthieu chapitre 1 verset 23 na Esaïe 7:14 balobi mwana akobotama bakopesa ye komo Emmanuel, c'est-à-dire Nzambe elongo na bino. Bakobenga ye azali Nzambe, azali mokonzi na kimia, azali conseiller merveilleux, azali tata na seko akobotama. Bapesi précision wana na Esaïe 7:14 na Matthieu 1:23 balobi ye akobotama bakopese komo Emmanuel, c'est-à-dire Nzambe katina bato. Bokonzi le règne de Dieu ezali et imaginez te non ezali na oyo azali ko incarner azali ko représenter yango Nzambe katina bato. Précision mosusu c'est que tango ye moko nkolo Yesu abotabi, eh bien banjelu bayembaki solo. C'est aujourd'hui, ce qui botangi yango na Luc chapitre 2 verset 11. Toye kopesa bino sango malamu. Mpoete lelo oyo. Bosili kobotamela mokonzi mobikisi. Bapesi précision dans la ville de David. Parce que Mokana Nzambe ezali na ba précision, c'est pas hasard. Il est né dans la ville de David. Pour nanine balobaki Nzambe akopesa bokiti ya kibokonzi encore ne David akona baza koloba Hosanna au fils de David, parce que généalogiquement il est abotami na kati na lignée wana ya Juda na kati ya lignée oyo ya David. Donc ba précision wana ezali nécessaire pour que moto akena na ba illusion ya pas maté. Voilà. Abotami dans la ville de David. Et cette ville c'est Bethléem. Bethléem, ça signifie la ville des pains. Jésus a l'obinga na saleli panabomo. C'est là. Donc motonyo so likamonyo surtout ya tata Nzambe ezalaka na socle na yango bakamatelaka yango lokola likamo ya bana mike bazo sakanate ezalaka na socle na yango. Azali mokonzi na kimia. Voilà. Donc batata ba maman à partir yé mokonkolo Yesu na Luc 21 verset 24 nkolo Yesu alobaki na bayuda ndako na bino nazalaki na mposa kosangisa bino lokola soso asangisaka bana na ekasi bodimela kite ndako na bino ekotika la pamba bokozala kaka bongo kino boloba ete apambolama oyo aye na komo na nkolo na biso bokozala obele bongo et beaucoup qui n'a pas na bombo jusqu'à ce que le temps des nations et koya kokokisama peut être boya kozonga et nkolo Yesu alobaki temple kokufa yangwana pe nkolo Yesu tango ya alobaki le 28 le 29 août l'an 70 le temple de Jérusalem est koufaki sous commandement ya général Titus le général romain.
Dernière précision aussi, c'est que ndenge collègue awuti koloba makambo ya Afrique. Donc bokonzi yango libota oyo ekoya kobotisa mbuma likambo yango ekokokisama na esika nini. La Bible donne des précisions aussi. Ekozala ndenge balobi na Ésaïe 19 verset 19 à 20 balobi au cœur de l'Égypte, c'est-à-dire en Afrique noire. Kunande au centre de l'Égypte, kuna bakokene na kati na bombo, bakozala esclave, bakokene na kati na bombo. Dieu leur enverra un sauveur pour le délivrer. Donc la venue du sauveur, la venue du Messie, la venue ya Ntoma na nkolo Yesu pays moko nkolo Yesu en Afrique ezalaki déjà ndenge collègue alobi ezalaki déjà esakola makakala. Yangwana effectivement ekokisami tokenaki na bombe tozalaki pe coloniser selon ce qui a été prophétisé. Sophonie 3:10 a précisé que c'est l'Afrique noire au-delà des fleuves et de l'Éthiopie, c'est-à-dire la région antique royaume des Congo. Exactement. Donc sur le plan géographique et sur le plan historique, en Israël, salaki 430 ans, en Égypte, bisompeto salaki 430 ans, tataki mbangu ayeko bana mosala na ye nde alobi mwindo akokoma mondele akokoba esclave baye kobundela biso mpona kolongola biso ndenge nkolo alobaki balongola biso na kati na bongo kosikola biso kozongisa paradis terrestre bokonzi na nzambe ndenge yango ezalaki na ebandi. Maintenant précision ya mosusu c'est que nkolo Yesu na Apocalypse chapitre 3 verset 12 alobi boye na oyo azali molonge na kokoma nkombo ya nzambe na ngai na elongi na ye pe mboka ya nzambe na ngai ndenge balobaki na koyana na boso balobaki dans la ville de David. Mais maintenant kombo ya mboka ya nzambe na ngai Yerusaleme ya sika oyo ezali koya pe nkombo na ngai ya sika oyo ya ngai. Ba précision wana ezali nécessaire po bato bazali kokelaka bikenelaka na baza koyeba te précision likambo na nzambe ezalaka na ba précision na yango. Kombo ya nzambe na ngai, kombo ya mboka ya nzambe na ngai esengeli bango babotama. E Yerusaleme na sika nkombo wana mboka wana nde Yerusaleme na sika. Et puis nkombo na ye ya sika yango na nkolo Yesu ye moko apesi précision nkamba oyo yango nde Yerusaleme na sika. Donc awa nde sika ye abotami esika ye mpe alati nkombo ya sika ekokisa mbelo ya bilaka yango wana elobami boye ete dialongana bokonzi oyo ebungaka tobebisaki eye komona na kati na biso bayembaka yango na nzembo awa toyokaki yango la fois passé nkolo asengaki eye komona na ekati na solokele eye komona na kati na biso likamo yango mpe ekokisami na kati na biso dialongana e évangile oyo sango malamu oyo yango diangenda ekei na kati na mokili mobimba. Effectivement lelo ezali mbotama mokolo mwa esengo mpo na nini abotameli kati na biso mobikisi abotami balo mokana na nzambe elobi bakobenga ye prince de la paix moto na kimia bokonzi ye kati na ye. Effectivement na 1914 ndenge nkolo alobaki parce que déjà depuis 1910 constellation d'étoiles ndenge ezalaka na Yerusalem akala emonanaki soko constellation wana emonani awa na contre oyo elakisaka ete ba être céleste mokonzi awuti na likolo akiti abotami aye kosala nini aye kopesa bonsomi aye kotonga lingomba ya sika pe Yerusalem na sika aye kosikola mabota. Depuis 1910 bakomaki yango na time et ba référence ezali ebele bastro c'est dans des livres connus de tout le monde, même dans un gros livre au balobi Jésus à travers l'histoire tout est là bantu nyonso to bayebi yango.
Donc likambo yo biso tovandi nango ezali likambo moko ya libanga ya siki penza biso tozali nango. Et Papa Diangenda est né aujourd'hui le 22 mars 1918. Effectivement, tangoye a botami et le monani et guerre ici là qui qu'on a pratiquement en Italie, c'était un vendredi, les armes se sont tues. Mais il faut préciser que c'est en 1918 exactement, le 11 novembre à 5h15 du matin, que l'armistice a été signé. L'armée allemande a été vaincue avec ses alliés. 1918, la paix sur toute la terre. 1918. Au monde, 1918. Mokondi na kimia a botami. Banda na kobota manaiti le 11 novembre. Et puis, ici, même date aussi, le 11 novembre, Angola, parmi les 3 pays, a joué l'indépendance en 1975 ou 75. Donc, les Kambo bisoto voandi, et Zali ya esengo, mokonzi da kimia, nzambe kati na biso, bango misatu moto moko, et Zali li Kambo ya sol. Toto sa, mpoete to sikola mato zonga, na esika na biso ya yambo, na bolingo mibeko pe misala na nkomo na tata mwana tata molio posanto. Na kombo na tata na mwana pe molimo mosanto. Biso banso tolandi commentaire ndenge pesami ya perikope oyo tuza kolobela. Mokolo mwa lelo ezali ya solo, ezali mbotama, donc Noël, Natalis. Eloko esalemaki tangu mokonzi Yesu akendeki kobatisama, Jean atemwanyaki. Ngai muto ya zalia wana kusimba kutusinga na ya sapato te. Tozali kotala montre sujet oyo mais il faut to développer yango malamu. Mais eloko to yebi Pape Jean-Paul II asakula kina monde que Dieu est noir. Jésus-Christ est africain. Après sina adresse, cherchez-les au nord de l'Angola. Mais mokonzi Yesu Christ kuna na Israël akanga kimono kote. Ayebisaki bango polele kebo konzi ya Nzambe. Il faut elongwa kati na bino. Bokonzi ya Nzambe. Basi le ya tuteu bokonzi ya Nzambe. Il faut elongwa na bino ibodo yokanga. Yango ekokende na epai na batu mususu bakobotisa ngombuma. Alors, soki bokonzi basileya ekeyi na ye moko mokonzi basiles, il faut kende. Donc, ndenge tozali tosengeli koyeba ete lelo ezali réellement Noël. Po oyo ayi bazali ndenge moko na nkolo Noël habituel Jésus-Christ. Noël. Bazali 3 personnes. Opera Trinitatis ad extra indivisa sunt. Bazali réellement 3 personnes et ils sont indivisibles. Donc na mukuse batata na ngai na ba mama tata de lunga na vrai Dieu et vrai Seigneur. Papa qui solokele vrai Dieu et vrai Seigneur. Papa Diangenda otovandele awa vrai Dieu et vrai Seigneur. Un prophète américain asakulaki batu bayoki la qui était que na 1914 kombo na ye Charles Taze Russell. Charles Taze Russell a fait ce programme ya boye ya Nzambe na mokili avec beaucoup de précision. Ya lobaki ye Charles Taze Russell
Nzambe akoyana mokili na 1914. Batu bakanisa ke azobela mutu. Bango bazo kanisa ke bakomona ye tango azako yako kita na mapata. Nzoka nde na ndako ya tata Simon Kimbangu, Dieu le Père abotamaki na 1914. Mais mokili ninganaki pour la guerre. Parce que c'est l'Éternel des armées qui a bougé. L'Éternel des armées a yina mokili. Mokili foi ningana. Donc, Charles Letez a yiko bakisa na prophétie na ye. Yambala oyo bobongama akozanga te, mais azako ya na 1916. Ba période oyo azako pesa na théologie tokobenga yango ezali l'aurore du millénium. Nzambe il faut yako vendre na mokili a régné comme roi pendant 1000 ans. L'aurore du millénium. Bataille en 1916, guerre kaka, la première guerre mondiale, ezako sévir. Menzo Kande, le mouvement de Dieu, ce mouvement-là qui est périchorétique, c'est-à-dire les trois doivent bouger ensemble. La périchorèse, le trône de Dieu, s'est déplacé réellement. Donc, tout comme en 1916, guerre ezalikak. Dernière prophétie na yeke oyo mbala oyo ekoratete. Akoya, Jova, Nzambe akoya, na 1918, ye amikufila kina ye avant cette date. Mais nzokande, biso toyebi, les trois personnes en Dieu, ba yaki epai na biso. Ba juif babungisa likambo ya monene. Yango sécheresse tango e yaki ko sévir côté na bango. Bango bayebi esika Nzambe azali. Babenga ki papa dia ngenda. Oya na mwa délégation pobo ya ko sunga biso pamba te biso sécheresse e kokisi déjà 3 ans. Mwaito kende musika mingi ezali te, me biso eloko to simba Nzambe biso batu tozwi privilège ya koyamba ye. Ba juif ba tiba vandi kuna na mikili mususu na mangomba mususu biso kaka babete la katolo batinda drapo na bango tito vandi awa na nkamba drapo ya Israël ezali awa et puis bango babenga kabiso tozaba nde kuna bango ba juif ba yebi likamboi likambo toko simba totos Maria, mama Maria, ayebisaki na ba yekoli. Me bosala kaka, oyo yenkolo akoyebisa bino. Phrase wana, mama Maria, oya biso pe mama Mwilu. Ayebisaki na bambota na biso ya lingomba. Boko banda koyoke la pe kosala maye, mbote dia ngenda akoyebisa bino. Po yende akokonza lingomba. Mokonzi tokolia yongonga te mwa moketo lobeli que Nzambe biso batozana ye un président congolais amekaki likambo est-ce que c'est vrai na mangomba ivandi awa na RDC mutu akoko sale bikamo azali azwaki ba léopard na ye abomaki nzala pendant 3 jours tango abomi mangonza ala pendant 3 jours a invité mangomba nyonso na bakunzi ya l'État a sengi service ke bino banganga Nzambe bosunganga ba léopard baza kolia te nani akokomisela bango biloko balia papa de ngenda azwaki responsabilité ba pese bafungula ya tanière afungula ki tanière akendeki na ba plateau ya misuni ya ngombe eloko bandela ki kosimba ba léopard na bilongi na bango tango a dominer bango a présenter bango plateau ya misuni pour la première fois dans l'histoire. Léopard a kozwa musuni na ye akeko butama quelque part po alia. Alors na mokuse
papa salaki 3 mois na centre d'accueil azalaki kobima libanda te. Donc na mokuse poto liangonga te mokonzi na ngai nzambe na telemeli nanu wane na kombo na tata na mwana mulimu santo. Merci batata na biso bokoyo kwende kofanda. Mama na likambo tozali kokanjisa mokolo oyo mbotama ya papa diangenda kontima le 22 mars 1918 ezali mbotama ya bango nyonso misato ya bule papa kisolokele pe papa dialongana likambo bazali kosenga biso kaka ete tozala bana ya botosi batata batikali kolakisa biso ndenge nini tokoki kotambolela po ete tokoka kozwa kinia. Liloba na bango eke tokei kobombama pwana kobundela bino etumba oyo ya deuxième colonisation oyo ezali ete soki totie mabondeli liboso te mpasi oyo tokoyoka oyo kutu toyokaki bala liboso na colonisation eleki muke oyo ya mbala oyo kokoma nde mingi. Kasi batata balobi ete signe moko ekolakisama koloba ete makambo wana ekomi pene, mokili ekoningana, mokili ekobouge oyo nzembo oyembaka na jejeki kinda volumwini makambo na bango ekoki koleka te manso oyo bango balobi batata batikalaki koloba papa Sumuki Mbango alobaki mama Mwilo alobaki papa Dialungana alobi papa Kisolokela alobi papa Diangenda alobi likebisi nyonso na bapesaki biso makambo nyonso wana balakaki biso ekoya. Kasi biso soki totie mabondeli makasi tolandi makambo na bango nyonso misatu bolingo mibeko pe misala makambo nyonso wana tokoyoka yango musika kasi tokomona na miso te. Tozala kaka bana botosi na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiko musu ya lusia musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa seye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela